fidèles téléspectateurs, Bino Bolandara, sur la chaîne, il y a M La Grâce TV, Topes Bino, merci. Et surtout, soyez vraiment à l'aise. Bipa Iwa Pibozwaka Kakalibakou et Olanda Biso. Merci. Attention particulière, Nabino, merci Nabolingo, ou témoigner chaque jour. Hein, pour Nabiso, donc, tous ma reconnaissante, Nango, vous continuez toujours à s'abonner. Na sengi bino, s'abonner, vous inviter vos camarades, vos membres de famille, vos s'abonner à la chaîne Nabiso et ça, Biso Bola Momenge. Là, je remercie mon patrocinateur officiel, la chaîne M La Grâce TV. Hein? Monté Mamala, mon quoi, le maître boss, Zé Azar Yabapoma. Hein? Autrement dit, le cœur de sa femme. Merci pour notre soutien, pour notre coup de pouce, pour notre force surtout aux perceptions dans la chaîne Oyo. Donc, je sais que c'est mon mengue. Les lots dans le plateau aiment la grâce, plutôt dans le plateau et à merveille mise la gracieuse. Toyambi Oezali le pasteur, hein? Na kombo kala babenga ke shiko kombo papa na maman ba pesa ye pena ba botela ye kombo shiko mena kati ya bonzambe ay kozwa kombo ya élu de Dieu donc le pasteur élu de Dieu ye moka o mekalo ba par rapport à la communauté là où azoko œuvre mais dans un sujet très important auto repartager le lopona ba na nzambe ba kozwa image oyo sur le système paganisme au sein de l'église to penza ils makambo oyo ezako c'est basé plus na ba église na biso actuellement alors et système le pasteur élu de Dieu Azab m'a invité spécial na biso akolta les sabiso o ezali système oyo alors pendant kota nation pour ne pas beaucoup parler tous amants hein libanda te quoi to kota mana kata masolo déjà na caméraman na biso o ya la biso toujours bolam hein akapro côté biso déjà nation pour que to mekakusana le pasteur na biso merci pasteur Chico shalom shalom maman. Parce que Nathan sous Chico, tu as vu déjà pasteur élu de Dieu. Alors, pour na batonyo so oyo bazolanda biso nini déjà ko ipsa bango bambote na bango place ba ozali ba kwa olanda biso na mkola lelo. Ya, avant to banda toute photo ko banda boité poto sur la masola nzambe na lingi premièrement to sambela Père d'éternel to pesi merci na opportunité au pesi biso mkola lelo tikete molimo na yo afungola biso mayele toloba na part na yo afin que peuple nzambe azala béni pour le kuma kombo na Yesu amen. Voilà tu peux na toza béni na prière de jour saleli biso parce que la prière ba pasteur obele baleka awa babandela biso na balosambo te mais na monique donc formule en veut dire réseau continuer et ça biso bola mo makasi alors pasteur Chico pasteur Élie de Dieu comprendre nga Chico na mesa na ngoto zape batakala donc ici au mesa na pousa moi mke poto solama kitoko tobi sujet o ezama motu ya makasi pona bana nzambe ba olanda biso lelo alors papa Chico na rolinga o meka ko se présenter nanu liboso peuple de Dieu avant to kota na masolo na biso mozindo toza na ngolelo. Bon naza ko se présenter nde ya lobby kombo yebani ya bomwana ko na ngweza Chico bato bayebinga na kombo Élie de Dieu Louindola naza pasteur responsable ya église C'est Miracle centre missionnaire la restauration des âmes en Christ na Luanda na Kalemba Doshi. Yeah, merci. Merci beaucoup donc aux moi le pasteur représentant légal. Si naza visionnaire. Comme aux visionnaires, merci beaucoup pour la présentation à Madame Mosaleli Bisso pour l'éclaircissement. Alors, Papa Chico, mais quand vous avez par rapport à sujet autour du jour, le système paganisme au sein de l'Église. Pour nous, Nzambe, tozalana na posa koyeba nini auto bengi système na conception biblique. Yeah. Thème tolito lelo, toujours si le système paganisme au sein de l'Église. Alors, ce qui est que le système paganisme au sein de l'église est un sujet très vaste, c'est vraiment mon. Alors, le col des TV, minutes, c'est vraiment chronométré. Surtout, il y a des détails belés, donc aussi ça pensait. Mais jusqu'à là, les soignants zambé, donc pèse à moi image par rapport à mon tour le bela. Ceux qui nous ont aussi là, sous bolam, donc aux onga pour nous continuer, pour nous songer peuple ensemble. Alors, tant que le système paganisme, ainsi qu'est-ce qui et là on y babengi paganisme na mukuse to kolo baboye le paganisme est une religion moko païen ou sorte de polythéisme il y a banzambe belé or que nous servons qu'un seul Dieu le créateur du haut du ciel alors
Mais tant que système paganisme, donc paganisme est un système, est une religion païenne où ils ont contenir banzambe et belé. Ce qui est zongi dans Exode 34-14, nzambe azobisa Moïse abi oyebisa bango ba osala ka nzambe moko o ezanga parce que moi je suis un Dieu jaloux, mon nom c'est jaloux. Alors tous en unique un seul Dieu au tosambela un Dieu jaloux. Ce qui te quel bande banzambe mosusu. C'est ça qu'on appelle le paganisme. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, le paganisme c'est tout un système bien planifié. Au lelo et quotidien dans bakata l'église. Au monde vraiment que l'église est bien installée au côté au monde dans l'église. Mais ce que bandi on lance au moment senti que bandeko yo ba osala nzambe te. C'est ça. basala nzambe te me yango omoni nazalaki nanu na posa moma tobanda kolobela sur le système avant tokotama na système oyo ezali paganisme mpo basystème eza mpe na badéfinition vaste mais sikoyo tolingaki tozwa mwa boyebi sur le système na kati ya concept ya oyo ezali ya église ou soit concept biblique. Quand on parle de système, système est toujours seulement ensemble d'éléments ou des concepts où ils sont reliés pour organiser une certaine structure. C'est ça qu'on appelle le système. Donc c'est l'ensemble des éléments ou des concepts qui est relié ou organisé à une structure. Donc c'est ça que tout le monde a l'élo. Et ça n'a tout, sangani, réunir pendant éléments, structure, moko, s'imposer en open à quatre églises, mais l'objectif il y a quoi d'adorer Nzambe. C'est ça qu'on appelle. Alors dans mon coup rapidement si j'ai un bordel l'élo. Tolito lobela na kati ya système paganisme au sein de l'église. Tolito lobela elo moko. Na la expliquer l'église, qu'est-ce que l'église? Église en ligne avant tout bordel to lobela. L'église, le mot église il existait déjà. Eza elo kwa sikati. Église ezandengene. Pas ba grec. Bazalaki soki balingi bakanga likambo. Ba obima libanda ya mboka bando biango église basangani ba mikolo mboka ba réunir les camps, réunir les conditions de l'église. C'est ça qu'on appelle l'église. Mais tant que Jésus est à côté de l'église, il existait déjà. Jésus est les jours où il est collé, il est non, il est l'église. Il y a Pierre Abi, il y a Pierre, il l'église. Donc c'est que Jésus a côté de l'église. Mais il n'y a pas ça l'église. Or, l'église à Jésus, il y a une structure, il y a une norme, il y a différentes églises. Alors, ceux qui ont vu l'église, non, mais au côté de Jésus, ce n'est pas ça l'église, c'est l'église. C'est ce que tu as dit, le système, au côté de la carte église. Alors, tant que ça, et comme j'ai directement idolâtrie, puis tout ça, attaque contre Nzambe. Mais dans le système, tu déjà parce que dans le cas l'église, tout le monde a papa Chouka, où tu peux expliquer, biso papa élu de Dieu, le pasteur élu de Dieu, où tu peux expliquer biso structure, dans structure, mon corps est organisé, puis côté dans la église, net au béni na combo ya système. Mais dans le système, mango nini auto monde actuellement na ba église na biso papa Chiko, fungola biso, boyebi pour que ba nzambe oyo, bazo mona daba buzo bato ba biloko ngo ezo sa na église bazo da boyebi baza la conscience sur yang. Bon, les lots, na olobela les Cambodgiens, les journées le 8 mars, les journées de la femme, tous olobelango, parce que eko sa ni na quatre église. Pourquoi tous on côté en église? Parce que to yebi ba fête oyo ba tso banzam to ko fêter. Alors le 8 mars eko sa une église, objectif na ngweza nini et pourquoi ça? Et puis banani ba kotisi yango na objectif nini? C'est ça. Peut-être yango to kolobela lelo po eza TV to ke musikati. Mais kuna kolinga pa tokota pena na journée le 8 mars pour na robetsa ba mabako tota sana no église ba fête nini o église ekoki ko célébrer kana kati ya lingomba. Tozana cette fête na kati église. Tozana ba fête à Pentecôte. Tozana ba fête à Pâques. Tozana cette fête en dehors ya ba fête mususu. Alors so tozi ba biloko eza en dehors ya Bible tokotia. Eza sous bonzambe te. Alors yango tonto balero tozomona la journée de la femme et bimine en plein ti le côté na quatre église une église va comment célébrer yango journée de la femme et au sein de la quatre église et puis pourquoi na quatre église objectif dango pe mission na ngweza nini c'est ce que lelo na yeli to mika ko partager yango na lisunya nzambe. Alors to funga déjà parenthèse poto démarrer masolango ya totangi na Bible ya Ézéchiel chapitre 8 Badbanda ko bano verset 1 oketi na suka. Nzambe azo expliquer ba abomination o nzambe azo pekisa ko sa matin na quatre église.
Mais biso na mukuse tozwa kaka Ézéchiel chapitre 8 verset nango verset 12 à 14. Takeka na 13. Zambazo tu verras encore d'autres grandes abominations qu'il commettant. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté de septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Zamba zobi c'est Ézéchiel. Zamba memi Ézéchiel la vision. A memi la vision l'église. A ebise toke na la kisa ba abomination, quelques abominations au sein na kati ya temple na ngai. Soki to bani na verset au mona Zamba ondi otale c'est Ézéchiel, otale c'est Ézéchiel. To komi na verset 13 14 Zamba zobi sabi esilite makambo na la kisio. Na la kisa ba abomination za plus grave les sous. Biabi Zamba memi na partie nord. Il y a église na kati église. Akuti basi bazo prosterné Tammuz bazo lel. Alors tolingi to yeba Tammuz sango azanani et puis rôle na ye na kati église yo sala nini. Alors Tammuz pas ba grec aza sirène des étoiles. Aza nzamba fertilité. Somu tazali ba bien que les sirènes des étoiles aza nzamba fertilité. Donc somu tasali bilanga mutabo ko la banyama ba kodorer nzambe wana. Ba kodorer nzambe wana parce qu'il nda pesa ka fertilité. Parce que l'objectif de Nzambe wazani, aza de yesa Nzamba mwasi. Ezaka panda alinga adoration mingi, mais pendant que bazo ko adorer, souffrance na bango isani, ezako s'augmenter. Souffrance ezako s'augmenter. Alors, Nzambe wana Tammuz aza die féminin, aza immortel, mission na ezalaka nini? Ezalaka ko lelisa basi baza na kati ya souffrance. Et puis mission ezalaka nini ko détruire mwasi pour mwasi mona bolamu te. Amemaka impudicité, alongola la soni. Mutakola ta n'importe quelle ligne mutakosani alongola la soni kasa mut. Donc mutakola soni ya lisumu te. De soni ya mabete mutakosa n'importe quelle ligne. C'est ça objectif ya Nzambe wana. Sikoyo aesa ni na kati église. Alors, ceux qui tozongi selon ba recherche to tangi biso na classe, au moins que date we ba célébrer ka Zéis, date où célébrer Osiris, date où Isis, date bonine. Parmi les dates, le 8 mars, ils ont joué au célébrer Dieu. Pourquoi? Je vais vous expliquer. La Bible le dit derrière toute chose, il y a un esprit. Il y a un esprit. Moi, si dans le jardin d'Éden, après avoir commettre, a perdu la valeur. Tant qu'on perd la valeur, après Jésus a restauré la valeur à moi si. Wapi na croix. Alors le kola mukili bazalaki toujours na posa il y a objectif bazo ba atteindre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bazu valeur ya mwasi balongoli yango ke ndiye mwasa zaka na valeur te. So tant mwasa komi ko lité pour na parité azo lité pour na ba valeur na ye nde ba simbisi touche ba pese journée il y a le 8 mars. Pourquoi? Tant que vous célébrez le 8 mars, dans les vous célébrez le 8 mars. Mais vous célébrez Dieu Tammuz. Tant que vous célébrez Dieu Tammuz, souffrance à moi c'est ça. Et bakisama. Mais pasteur Eli nakacho mamuke talisa biso lo lengeni ni o Tammuz ba memie nakate etonga afin que ba célébrer. Oui, yango to lingi to lo balé. Le to ba ke fête wana ko sala nini? Pourquoi fête wana kate église? Et le loto zo mona ke journée ya mars. Journée ya mars comme on en église. Journée Mobimba, journée de la femme dans cette église, qui a une responsabilité à Bassi. Ok, Bassi, tozolobela Bassi physique, et puis tozolobela moi c'est spirituel, où est l'église. Ok, Nzambe oyo, objectif c'est d'attaquer moi si. Alors, diable a yebi, qui est moutuloko la linga pas cité, ceux qui n'ont mukili, mouta échappé pas sa wapi, l'église. Parce que comme piège, Nzamba zote Ézéchiel ba tombolé les bandate, ba élevé na quatre église. Pendant que ba bazo la souffrance, ba de souffrance na wesani. Ezo ba kisama. Alors, tant que tozwaka, lelo ba église na biso ekoti na ba maladie poani, ba église ekoti na ba épidémie poani. Tozui date wana, to memiango tina quatre église. Ba pasteur mso te tozo célébrer ngo po ba ndimi ba ki matin non. Biso to ko sa makambo ko landisa la parole. Et puis to sa makambo te po ba ki matin. Pendant que batikili espace na quatre église a régné, c'est pourquoi monde que l'église na biso be épidémie ko belé. O moni ndeke, o ko tikila ndeke espace asa la toilette na mutu, mais ko tikili espace asa azalati. Pendant tout un mois botikili Tammuz a régné na quatre église.
na nsima nango yango ozomona ke lelo baeglise na biso ebe impudicité ko makasi to bato baoteya me neti baoteya te soni eza su te na kati ya église bato bazwa na église baza sans pudeur. Pourquoi? Parce que tamus aza nzambe oyo alongolaka soni alongolaka kobanga amemaka impudicité. Donc pendant que boza kodore souffrance ozo bakisama lelo église ekoti na trouble parce que tozwi makambo eza église te tomemi yango na kati ya église. C'est toute une idolâtrie. Or que tant que la idolâtrie c'est l'attaque contre Dieu. Il y a deuxième loi na troisième commandement. Il y a nzambe c'est Exode 23:4. Bible dit oko adorer nzambe mususu te. Tant que tu la biloko na kati ya église tu la directement apostole tu ça à idolâtrie na kati ya église. Mais au moins na mutaoki ma catholique limbisanga ye kuna basambela bike comme vous ma place mais biso be tozo sala ngo dans une forme moko codée. Codé tozo sala une forme codée lelo voilà le résultat de l'église. Donc impudicité écoute ma casse na église qui na baba. Est-ce que parce que tu as le quoi église actuelle, est-ce que na temps akala makambo oyo tozo kuta nango église na temps akala est-ce que makambo ezala raté ya ba impudicité na kati église to monango ba ser ba ola tableau am kuté parce que tout total peut bien et Ecclésiaste Ecclésiaste ezo ba rien de nouveau sous les soleils. Donc apparemment oyo nyonso ezo salema lelo ndeti pe na kala ezalaka nango kaka. Bon. Nyonso ezalaka mais omoni bible eza ngana benga ngoni pardon comment tu alimbisanga kokokim nous les chrétiens bible eza notre code eza modèle eza règle au biso saint sani tolanda toza na règle musute toza na code musute to na bible biloko nyonso tomo lelo apôtre Paul alobana alobi na tango asuka mabe osani e omata bakosala tout ekomama siko tant tozomona ngo lelo et puis eye ko implanter na kati église ozomprend et comme implanter na kati église comme ça tozoloba nini tozolobela ke ba système oyo diable aza introduit pour na kobebisa ko attaquer la femme de Christ wazanini église impudicité ezanango mais eye ko sala nini na kati église et puis pourquoi faut ekoma na niveau oyo que son ezate son ezate c'est parce que tokoti ici eloko eza mopaya na kati ya église. Ce sont des systèmes mondains où va s'organiser pour un objectif bien précis. Biso bamsu ba koti sango par sentiment et puis ba tumsu ba koti sango nini. Il y a des pasteurs skilled ba yebi makambo ba tango ba to koti sango na kati église ba yebi makambo osala. Mais ba tumsu ba koti sango par sentiment ba ninga ba osala nini ba ça et voilà les conséquences. Totiki le diable un mois à régner dans quatre églises après on a sort ni spiritualité église bas avec beaucoup de connaissances dans mon tout mais spiritualité des okufa à cause du système oh yeah. Si vous prenez pasteur Eli okokoloba biso nini par rapport à le 8 mars et à la source célébrité dans quatre églises ou comment? Bon, non seulement dans quatre églises mais moi dans nzamba ko célébrer parce que tant au moins dans nzamba nyonso et puis mutu nyonso o afeta journée de la femme azana sous ya contrôle ya sirène ou atamus. Donc il faut pas bonde la pona ye. Il faut pas bonde la pona ye. Alors moi na nzambe ako fêter ako fêter onté. Biso to sala non selon le modèle des hommes mais to sala selon le modèle de Dieu. Soko bandi ko luka journée de la femme bon. Na ko expliquer limbisanga po batumso yebiki ba Holanda ba ko attaquer biso ba ko benga. Na kata Bible ezana na ba apôtre banani ba profiter pe na ba fête mboka ba profiter nango en cadre ya évangélisation. Le 8 mars bato bazo célébrer le 8 mars. Ils ont fait moko mokili biso to zui yango en cadre en forme d'évangélisation pour na ka jour wana. Tout ça l'activité na biso to profiter na cadre d'évangélisation to gagner bato. Mais non to comme ça on a système que non moi oza moi si to tigili moi si opportunité nyos na kata église. Moi, si Azan le 1er janvier, till le 31 décembre. C'est ça. Alors, pour moi, Nzambe a fêté le 8 mars. Mais tout le monde ici sur fête à Noël, pasteur c'est pas une fête il y a christianisme, c'est une fête et pas il y a Dieu de Baal tout qu'on sort mais quand même ils ont toujours célébré dans quatre églises. Non. Et bandaki kozala célébrer na quatre églises auparavant. Maintenant on zamba bandi ko sunga biso.
parce que Bible zo na tango suka connaissance est augmenter. Alors tant nzamba bandi ko sunga biso kezaki bouzaki. On a compris tout ça qui peut être sunga bana nzambe de même que na on. Alors mukonza mbosa ngolu to fungula ngosusu na détail moi na nzambe ako fêter le 8 mars c'était. Yeah, non. Alors, conseil na yo pour la mukola lelo avant que to ke na biso na kochite pour na émission lelo conseil na yo na ba serviteur de Dieu nyonso o ba pesa ba occasion ba opportunité pa ba maman nyonso ya côté ya pour na le 8 mars to se mobiliser bala ta maputa ba sala ba fête pour na fête oyo liloba no étant que pasteur na thème o fungoli ya munene pour na connaissance ya bana nzambe nyonso nini okoloba. Ya conseil za boye topekisi ngane kopekisa mwasi ta te na kopekisa pe mwasi te asa musanza mbete yango te ngana yeli. Alors conseil nanga eza boye tant nzambe azo ko inspirer Moïse tabernacle azo pese osalango c'est le modèle de Dieu. Soki nzamba benga biso église o eza corps de Christ nyonso to sort de sango c'est le modèle de Jésus Christ. Alors Bible zolo bato longola te to bakisa pe te de père que eza lisum. Alors conseil nga azo pesa bango journée de la femme wana oyo mokili etiela biso eza nango biblique te. Et puis moi na nzambe ako fetango te tango zo fetango o fete sirène des étoiles na kombo ya Tamus. Donc na yebiso pe bien que mission na ye eza ya ko enlever identité o nzambe acha na kati ya bana ye koyiba ba valeur o nzambe apesa na église o apesa na mwasi physique pour ko injecter mwasi vie à souffrance vie à difficulté yango zo mona ke même so tel ba conséquences nango boy na basi zo mona ke lelo zo mona ke pideur eza souhaité ba basi pideur eza te mutazo banga te même na kati église pideur eza te oza mwasi encore à cause ya biloko. Donc Tamus ayaki mission d'église pour à combattre l'église pour à détruire l'église en Nzambe. Donc moi na Nzamba ko fêter en ngote. Et puis faut ba pasteur to longola équivoque wana et pas ni bande ko na biso o toujours kamba na kati église en Nzambe de peur que to sauvegarder bango. C'est ça. Merci beaucoup, le pasteur Élie de Dieu. Alors, message fort na yo pour la Église Corps de Christ où il a dit biso na mkola le kozani. Bon, message fort nanga eza message fort nanga na ko pesa bande ko balanda biso. Premièrement na ba ke Yesu etikali mukazo ya. Donc tolinga te Yesu azoya. Alors Bible zoloba dans 1 Corinthiens 8:8 le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Ils ont biloko to kanzate ke sona sale on a kangi bandimi. A epsi sona Romains 14 abi ils ont kolala nzala timte kabula sona nzambe to kolia timte sona nzambe. To sala o eza important pour mkolo musala koya. Ata to sali semblant kolo musala koya. Alors lokola musala to seza na kolo nango il faut to sala ndenge sengeli. Et puis pona suki sana zolo baboy. Yesu apesa lisese. Alobi basa mkolo bilanga zolo basali. Musu basali na tongo, musu basali na midi, musu basali na poko, bon so salaire moko. Or que biso za ba travailler à temps du soir. Donc on a beaucoup de chances au travail na to travail na temps muke mais to même salaire de yakili bosso. Alors on a droit à ça les RT. Pour to bénéficier même salaire de yakili bosso. Alors ce que zuma comme nzambo commission à faire na yo. Au memi en auto côté na ba sentiment, yeba que to za na adversaire moko oyo aza butu mo pour na ko détruire biso pour to comme na destinité sur le diable. Alors, conseil que kopesa yangwana faut te longola ba sentiment manzambe mpepeme kokoya avant ou imposer en église na yo il faut vérifier ou ebake pourquoi parce que Bible derrière toute chose il y a un esprit c'est ça. Merci beaucoup, pasteur Élie de Dieu. Alors que shalom na ba nzambe balanda ki biso mkola lelo. Ya na pesi mbote na église nazo kamba c'est miracle la restauration des âmes en Christ. Na pesi merci na ba ndeko nyonso ba opportunité ya koyamba biso. Et puis nous avons merci na ndeko journaliste o ayembi biso. Alors ezaka ngolu otozui mais toza spécialité. Rebi ke soki nzamba osala biso bolamu to banda koleka na objectif ka moko. Parce que biso évangile na to osala lelo ezaka ya ko attaquer faux évangile o ezo bimisa bana nzambe. Alors nzambe apambola biso, nzamba apambola biso to mona na kaka. Merci beaucoup, pasteur Élie de Dieu. Là, je dis merci à l'équipe Mobimba. Oui, suite à qui biso na réalisation émission Lelo. Là, je vois Akapro Azaki derrière la caméra, M2 Pro.
na ngambu ya Suisse, France, na maman Béni Bolamba. Merci pour notre soutien à Bino. Merci beaucoup. Et puis là, je vois Moke Show. Merci. La participation, peut Babi à Rosa Mapomba, Pazala Kiwana. Donc, merci à l'équipe Mobimba, où est qui présente pour nous soutenir l'émission Oyo. Donc, on a ici Bino, vous s'abonner juste massivement à la chaîne Abso et ça Abso Bolamo. Merci et au revoir.